HP Media. Prophète Temda Sengaki, ça c'est la différence. Très bien. C'était sa conviction. Parce que dans l'offrande, il y a un suivi de l'Éternel et il y a la conviction aux offrandes volontaires. Okay. Maintenant, il y a Naman et Zala qui offrande volontaire parce qu'à comprendre qu'il y a une loi na bango, pas mon prophète m'a beaucoup pambaté. Maintenant, tel qu'il y a un langage prophétique, et c'est là qu'il était prophète Azwango parce que Naman il mange à Israël, c'est tout un peuple. En disant que Israël a kobika na lèvre, pour si le Israël a na lèvre. Et kobika Israël est pour une offrande. Et cause la obéissance parce que bango basa na grâce il faut ba rejeter qui la grâce. Maintenant la grâce est ko landa bango soki ba HP Media. donc oya Salomon ezala qui volé mususu on ezala qui offrande ya conviction na butu nzambe aye ko répondre yi mais oyo balobi ke musala nzambe ayoki inspiration parce que tout ça na inspiration na inspiration de l'Éternel et loko mutema tia na mutema ye moko akanisi yango lokola Josué liboso ya de Bethel apparemment non bino boloba te que conviction vous pouvez toujours pas ban nzambe a disant que Dieu m'a dit ainsi me parle le Seigneur. Bon, na via musala nzambe nyoso sala ke la nzambe. Ah, ya malamu, oui. Ah. Parce que oui, quand on comme musala nzambe, c'est-à-dire yo te mutozo vivre, c'est Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, ils ont la capacité de monter. Mais monsieur peut toza ban nzambe papa pour anika bi bozora pa ba sala. Bon. Kozala mwana nzambe mais oza engagé tout na kati ya musala wana c'est pour cela que Yesu alobi mingi ba okota na musala ne mayebi ba mote ba obaki na sela comme na tsala oyeba ote. HP Media, la chaîne qui vous édifie. La joie de l'Éternel fait notre force. En tout cas, chers téléspectateurs, les amoureux de Jésus-Christ et les amoureux de la grande chaîne HP Media, shalom, shalom, shalom. Et en tout cas, tika été kimia na kolo yesu masiya ezala na bomo na bino. Tika été kimia na kolo yesu masiya etonda na mabota na bino. Merci beaucoup pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour tout ce que vous continuez à faire, merci pour vos remarques. Et quand on a net, il y a boyé, il y a azarté, il y a habitué, il y a solo, il y a lingolo. Parce que nous savons bien que la grâce c'est une faveur imméritée. Bisoto zalaki teka obligé ya ko kutana penza père au sala mai o to kanaki ete to ko sala yo opposer likabo to zingolo ya ko landa biso na mokola lelo na tango yeba ete et pesamela kioti kasi zali ngolo. Cependant, quand il y a déjà une grâce pareille, apprends déjà à ne pas garder silence, apprends à dire un grand merci à celui qui t'a fait cette grâce. Il s'agit donc de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, shalom, shalom encore de plus. Shalom, toto barasame kimia wa mokonzi ezala wa mitema wa bino. En tout cas, kimia na kolo yesu etonda pena bomo na bino. Car la Bible nous dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma joie et je ne vous les donne pas comme le monde les donne et nul ne vous arrachera cette paix. Merci en tout cas. Merci à Maman GH, à Papa Ozeamani. Merci à tout le monde. Merci Nabino Baye, Bopesibiso Soulikabouya Kokota Banda Nabino. Et ce matin, je suis passé sur ce plateau et je suis avec un homme de Dieu. Je suis avec un serviteur de Dieu, à la personne du prophète Josué Makumbana, à qui j'ai dit shalom papa. Ah, shalom de bon. Mata. Boni santé. Ouais, santé en tout cas, kitoko, le lingue tozomo na miso. Na sepe la voix na yo. Vraiment. Nzamba zolo kumo en tout cas et ndenge to mesanga koloba ete nzambe wana oya salibiso ngolu ya kokutana yepe a kamba biso. En tout cas papa Bible le bina biso c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Soko kumba biso na lusambo les âmes la mingi. Nzambe ya Bible okumisama poza nzambe oyo obongisaka bolamu pona peuple na yo. Totikeli yo tango oyo nzambe tolingi tolobela libota na yo de ta part.
Yonde Kamba Biso, le lingo Zalaki na libota Israël, du début à la fin. Tu kanke mbonayo, et mimoni samana baino, sobakotsa, misu na bango matoi na bango pona koyokayo, pambola pechen oyo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 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 En tout cas, merci beaucoup. Et émission à l'élo, Ezali, émission à l'élo karaté, mais émission auto salaka. Et je voulais signaler à tous nos chers téléspectateurs, les amoureux de la grande chaîne et les amoureux de Jésus-Christ. Sachez-le bien que Ezalaka kilt mobimatoranda anakolo Yesu, parce que parler de la part du Seigneur et Eza et puis ça me l'a montonio sauté. Alors, Ezali moko ya ba moyen oyo yo pe ozola dabiso za na ba problème, concentre-toi et tout en suivant cette émission, si vous avez seulement la foi en Jésus-Christ, laissez-moi vous dire que vous aurez aussi la bénédiction ou les récompenses de la part du Seigneur. Pour te biblier le bio o yambi mosala nzambe na qualité ya basali nzambe okozapeli lipamboli ya basali nzambe. Alors papa, lelo lisutu to monio tout lelo to yesus ko beta porte na ekuke wayo o répondre à invitation na biso. En tout cas to banino ko pesa merci pour na ndenge o kanyela biso porte te. Alors, ndeni musala nzambe. Wa musala nzambe bien que za musala ya ikuluso. OK. Mais iso tambola ndenge ye moko akambaka parce que to bakanisi to za na biso ba kambi. Yenda za mko l'église. OK. Dans zo tambisa ngo ndenge ya linoka. Voilà. Iso tambola bien. Nzamba zo lokumu. En tout cas, lelo to simba un peu domaine moko. On a dit que ebetsaka mabaku moi mingi pas basala nzambe, mais tous en a choisi. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'ordre. Alors papa lelo to rolobela domaine moko un peu trop sensible, on a dit que etungisaka moi basala nzambe belé, mais on n'a pas de choix, il faudra to lobela. Nous allons parler sur l'offrande d'Aman. Je pense que nous sommes tous des chrétiens et vous que nous suivez de partout au monde. Et vous savez bien l'histoire, il y a le général Aman, il y a Oyo, qui après avoir causé la maladie à Maba, akendaki koluka to moko ya bana misala na ye abi non maladie Oyo ezana mosala nzambe moko kuna esika na uta yende muto en tout cas Rozonga sa yangote. Bon, au roi, après ça qui vraiment le général, les soldats, non, bokende, dans un appel ça général. Koko makuna to oyebi solango très bien. Si Mayanyo Soana, le général a fait de cette plonge où le prophète Elisa Lobaki, to atindaki Gehazi, prophète Elisa boyaki même kokuta anaye. Atindi Gehazi kende yebisa yebu nyonso bande otindaka epa ya Gehazi na sima ya nyonso le général a zui ya solo offrande na ye a pesipé les prophètes a refusé basala nzamba lelo bobo ya kofrande ke ata offrande yango bozaku na poso oyeba te mbongo yango uti wapi ata mukuna ebite non na yoka te ke offrande mo epesa matunaki osali mbongo ndenge ozongo ndenge. Isaac, c'est dit à quoi? Vous ne refusez jamais l'offrande. Bon, merci pour la moutonna de Komamba. La première des choses, il faut comprendre que la Bible est spirituelle. Très bien. La Bible n'est pas physique. Ça te le crois, à ton ici, il y a science, il y a tout à la bibliothèque, à comprendre la Bible est spirituelle. Quand d'abord on parle de l'histoire de Naaman, Naaman c'est tout un peuple. Naaman c'est tout un peuple. Dans ça il mange à peuple. Or Naaman, histoire où il vivait dans l'ancienne alliance. À ce temps-là, il n'y avait pas la grâce. Donc Naaman, c'est l'image d'abord d'Israël. Et quand Naaman a quitté Mbokane Suri, aïe kokutana prophète, aïe wapi, et pas un prophète en Israël. Parce que il mange ça ombre et ensemble zobika. Lorsque Naaman a commis, on a remarqué que Bokutana était abobika par directive. Ok. Bakobi saï a tenu que plonger 7 fois pour Abika. Namai. Et c'est la directive ya musali ensemble. Lorsque Naaman a commis,
Élisée, le prophète, ne ayebi kopé sa ba orientation le lengi na kokobika. Maintenant Naman ayaki na offrande pour appeler sa nation à reconnaissance. Le prophète était m'dasengaki, ça c'est la différence. Très bien. C'était sa conviction. Parce que dans l'offrande, il y a un suivi de l'Éternel et il y a la conviction aux offrandes volontaires. Okay. Maintenant, il y a Naman et Zala qui offrande volontaire parce qu'à comprendre qu'il y a une loi na bango, il y a un prophète qui pambate. Maintenant, tel qu'il y a un langage prophétique, et c'est là qu'il y a un prophète Azwango parce que Naman il mange à Israël, c'est tout un peuple. En disant que Israël a kobika na lèvre, pour si le Israël a na lèvre. Et kobika Israël, il y a une offrande. Et qu'on a une obéissance parce que bango basa na grâce il faut rejeter qui la grâce maintenant la grâce et qu'on landa bango ce qui bat aussi parce que na tango wana de tout bakezala kapé il mange ya femme ya Lot ou azoko malibanga mungo ya moni que jugement Israël il faut Eli azonga na Moïse parce que bango ba dimakande bango et yango ko permettre que maintenant Israël abika yango moni que na mana ko peut s'offrir pour Israël kobika neza na jela offrande parce que offrande peut samela biso na bango c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que na deuxième volet ya mutuna na yo pourquoi tu refuses ka offrande Dieu. Moi je le dis, il y a des pasteurs hypocrites. Ils passent à la télé, ils ont nié offrande. Mais à l'église, ils demandent l'offrande. Là, par rapport, il y a doctrine ya mutu na façon à la il vous est déjà arrivé une fois Sœur Moroboy, ton frère Moroboy, ah oui bon papa, en tout cas, Maté Awane est fort, en tout cas, Nazan a conviction, il a au moins Matingaï, Natine d'offrande, yo, il a au moins payé, non, Dieu a refusé cette offrande-là. Une fois déjà, Dieu a déjà refusé tout, le Saint-Esprit a déjà refusé l'offrande de Moroboy dans le ministère, dans Obando Zala, en fait. Bon, l'offrande, comme je disais, les allées premières dons, Bapé Sanza. Na tout ce qui pas na yo c'est comme là yo nazo répondre t'es pour la monnaie que non déjà sur le plan spirituel pour moi on va répondre physiquement. Merci beaucoup et ça c'est donc question tout ninga sur mon ministère. OK mon ministère est un ministère prophétique mais autour ninga question soké comme langa oui mbala moko te mi balete bah pendant l'offrande bobité le Saint-Esprit arrive. Je me rappelle c'était à 2016 si j'ai une bonne mémoire on avait prié pour une femme. Moi je suis azalaki na problème de maladie ndeke donc yeso ki kaka mbule bete soki mai yeso fa koy de maladie ne sa ki boum ibanena à 3 ans mais na tomba une église nazaki ko yamba bato ba continuer na famille ba yaki papa le kinaye na grand frère naye na maman le kinaye donc ba koti na bandi ko prophétiser pa naye directement le Seigneur me dit asa le frère magetika na prison. Donc basali yango basombi des sacs à l'os bakotika na prison basongi na biso ngani za bona ensemble la ponote quand botos bukenda bik et abika directement c'est-à-dire na ki pena mesure sango elango frando za lo kwanga na boyi mena tindi ba ki pesa tumsusu parce que ça qui directif voyons-nous donc et ça mbala mon côté. Mais pour nous répondre à la question de point de offrande, offrande. Il y a une offrande recommandée par Dieu. Il y a une offrande aux actes. Donc, mutuye moko étant que nganga nzamba linga engagé nzamba na problème à mutu. À mon que mutu ce qui na même va domaine va prière à milai à kokate parce que les gênant au boy. À sombi voilà, si qu'on a aidé pour na aider azala libre na foi na ye asalisie offrande et ko permettre que maintenant na offrande wana ngana la ta fado ya ko présenter ngo panzambe pour esala musala nzambe parce que ezam moko ya makambo oyo bozo subir toujours ba problème surtout ba ndeko na biso bazali bana mboka lelo oyo maman moko boye azali bana mboka exemple maman Patricia depuis la France je vous salue à passant maman et aza un problème naie genre un problème naie à soumettre en pas naie pour bien non azo soit dans mon salon nzambe du coup yo maman ebisi non genre un problème oyo nzamba yebisi ngai ça l'offrande moroboué oyo ganga mbala motango ya sali bongo ya mimono ndire assez
décharger dans les camoraux dans la situation quelconque. Du coup, tant que ça le front douana, à quel point une situation de vie est normale. Yo koto sambe amoni le roté. Malamoro a ozone de la yo. Pourquoi? Parce que elle a fait cet acte-là de bravoure, sachant que après si y a un Zambé, pour un problème moro songolo pakala, solution est pessamité. Net lo moi bon orobani parce que ngana yebi mutape sa solution za Zambé. So tant après si Zambé na sous recommandation Zambé, automatiquement Dieu aussi doit faire quelque chose. On a répondre yo na message on a deux sortes d'offrandes. OK. Il y a des offrandes monsieur a recommandé par Dieu, mais monsieur a par conviction musali nzambe. Faut te belo quoi. Il y a d'autres offrandes que musala nzambe ndena utopé ce nzambe. Nathalie Kabo maman wa za trop occupé par rapport ya ba programme parce que ba rapport toi za trop kayo. Oui bise mamba jeune a mona ngo. Tant ya yé ko luka yo yeba ana posa solution likambo. Voilà. Na sokoma. Soko tangi na mukanda na 1 roi na 1 roi 8. Au bandi à partir il y a 62. Parce que très bien histoire 1 roi 8 au bandi na 62 et ça histoire il y a roi Salomon. Malbi roi Salomon a sali ba offrande. A pesi panzambe ba ngombe ba biloko ebele. Après ko pesa ba offrande na butu le nzambe ayeko visiter. A tourner soki asali la yini. Rapidité ezalaki parce que atosi ngonga nzambe wana nzambe tum taloba na Salomon salanga ba offrande. C'était sa conviction. Lorsqu'à sali yango maintenant etango mondimi oye pas pasteur. Mon pasteur elisio ke nzamba lobi nanga na problème na yo osala offrande. Wana yenda yo kinzambe ngana yo kinzambe te yo po yo kinzambe te. Parce que yenda ça na problème na nzambe. Tango yo tosi ezana biloko mususu. Donc, Oya Salomon et Zala qui volait mon sous. On est Zala qui offrande de conviction. Na butu Nzambe a ko répondre. Mais Oyo balobi que Musala Nzambe a aucune inspiration parce que tout ça na inspiration na ainsi que l'Éternel. Et loko mutemati na mutema yemoko. Akanisi ango loko la Josué liboso ya de Bethel. Apparemment non bino boloba te que conviction. Vous voyez toujours pas ban Nzambe a dit que Dieu m'a dit ainsi me parle le Seigneur. Bon, na via musala nzambe nyoso sala ke la nzambe. Ah, ya malamu, oui. Ah. Parce que oui, tango okomi musala nzambe, c'est-à-dire yo te mutozo vivre, c'est Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il a apparition ba moto. Mais biso pe to zabana nzambe papa pour ani kabni bozora ba ba sala nzambe. Bon. Kozala mwana nzambe mais oza engagé na kati ya musala wana. C'est pour cela que Yesu alobi mingi ba okote na musala ne mayebi bango te. Ba ko na sela comme na tsala oye ba ote. Soki ezalaki ke mutu nyonso ana droit kozala na droit sacerdoce Yesu ngolo beloko wana te. Alors que mingi na tango ba ke na sela ke na yebi bango te. C'est-à-dire il y a des gens reconnus dans l'œuvre de Dieu. Rare des cas musala nzambe to mwana nzambe moko bengi musala nzambe. Asali ka balo samu mwana nzambe wana kaniseli mosali wana rare des cas. Bazali. Na bi bien, l'exception ne manque jamais, mais rare des cas. Pourquoi vous avez toujours tendance à dire que ainsi me parle le Seigneur? Bon. Non, en tout cas, tinde la ngambo. Conviction na ngambo yebi tinde la ngaibon. Poni obisaka le roi nzambe, faut laisser ça orphelin, faut ça. Moi je l'ai dit. Ngala lubakango et maman. Ndeko solo to sambe parce que moi je commence d'abord par la prière. Pato be nganga ba yebi. Tu m'appelles avant ma monnaie, c'est surtout sur notre ensemble, on prie. Ensuite, si l'Éternel me dit, so pas l'obité na olobate parce que ezana bato ba olanda. Et c'est comme l'opé, mutumora bengo bosane ba prière ensuite singe pelo. Oui, baza belé. Ya solo. Baza ebelé. Bazola nanga. En tout cas, notre cher téléspectateur, vérité polélé. Nos numéros sont affichés. En tout cas, vous incitez, vous fingate, on est tous des chrétiens. Nos numéros sont affichés là. Écrivez-nous et prochainement, tu as une question. Naba Kombo. Merci beaucoup pour Mosala Nzambe. On n'est pas là pour juger. En tout cas, Toza na posa rozongo nga mingite. Message nini o memeli bana Nzambe mokola lelo. Le message nazanango eza par rapport ya etumba o Toza nango ya mboka. Omoni
na mukanda wana to petite histoire ya roi Salomon na 1 Samuel na 1 roi plutôt. Le prophète a compris qui langage en Zambé le linga banda ko tambola na papa na ye David. Mais ici na Bakuk ils ont une histoire pe na makambo moko Nzambe ayebisi ngai. Abakuk est premier. Les solo, il y a appel, il y a un prophète. Nzambe ayebi komemaye na katui. Il y a peuple pour ayoka, oyo peuple solo ba ekomela Nzambe. Azo ba couverture na bakambi, na peuple bakambi oyo. Soko tangi na Abakuk est premier. Obandi nango na 5. Na verset 5 balobi. Fixez vos yeux sur les nations, dit le Seigneur. Soyez saisis d'étonnement. De votre vivant, une œuvre va être accomplie. Une œuvre telle que vous ne croyez pas. Si quelqu'un vous la reconnaissez, je fais venir le Babylonien, ce peuple cruel, en déchaînant, et ils parcourront le vaste monde pour s'emparer de terres d'autrui. Ils sont terrifiants et redoutables dans leur orgueil, et ils décident sous les de leur droit. Leurs chevaux sont plus rapides que les léopards. Il y a des choses que le Seigneur a zoloba par rapport à peuple oyo. Message otoye nango on a koyebisa libota na Nzambe. Le serviteur azo sibir ba peine bitumba o ezali ya peuple. C'est ça question autour nangai par rapport ya ba fidèle. Ezana musala o ba pasteur basalaka oyo même ba konjebele ya mboka ba kosalaka. Parce que le pasteur basana te via kana physique et spirituel. Yango moniki oye na problème oza physique hôpital et traitaka pasteur asambelo biki. Oye na kaboza spirituel hôpital et traitaka te pasteur asambelo biki. Problème na biso ezani mikolo ntiko leka na décida ki par rapport ya ba menace o na uti kozwa na tika kolobela makambo tali ya mboka. Parce que biso tozo préparer l'arrivée ya muntu oyo Nzamba préparer akoya kotsa kimia na kati ya mboka. Mais de konaté loko lekelinga tant on a eu décision na se retirer bina se focaliser na ministère nanga pour na sala makambo c'est important parce que Congo to comprendre ennemi à congolais à congolais. Congolais alingana ka teto sekana ka même tema na biso eza kobeba. Yango moni ke biso moko ba congolais nde tozo détruire mboka. Yango le Seigneur a olobi na biso na Bakuk 1. Alobi yebisa batu wana. Oyo bazo sepela na site ya baninga bazo yiba mbongo ya peuple. Bakende kotonga basali na bango batombe sa richesse na ba banki na bango bazo memande faldo. C'est-à-dire eza mbongo ya masumu. Sikoyo tango na une décision na butu nango Nzambe ay kolobelanga. Josué peuple oyo bazana poser le sambo na bino. Soki botiki peuple oyo tala malheur koya. Directement le Seigneur a ebisingai bozongela amour bozala kinango ya kolobela pona Congo. Na yebisi Nzambe mais mboka ngo zotinda biso tala ba problème oyo ezolanda biso. Vina biso comme en danger makambo eza ebele. Ndo le Seigneur ebisingai tala na la kisayo plan satanique na mabongiso oyo ezobongisa pona vie ya ba oyo ngai. Ndo na yo komona kufa ya un homme politique asa reconnu na mboka na biso na monie akufi ba betie nzete na mutu directement le Seigneur bisinga omoni soki botiki tala makambo ko komela na batu oyo baso tambola na ko banga ngai directement Nzambe la kisanga Congo ba moni ka na moni ba communiquer lettre F à Pamba. Le Seigneur me dit asa mutu oyo baso préparer liwana ye parce que ce sont des personnes oyo Nzambe na zolinga na yeba kobimisa mais tala ténèbres ezo bongisa mabe soki bino bokangi maboko bo soutenir mboko te mabe ko koma makile kotanga abisinga ko suka wana te ko kota tina ba musicien na bino chrétien oyo bazo sela Nzambe
Na yo comme on a balakisi nga mwana mwasi moko nzambe asali ngolo, j'ai beaucoup prié pour elle. Ndeko na biso uti koyemba nzembo ya Amina Bomamoto na mone gravement malade. Après quelque temps bengai akufi na bisenye. Pourquoi bisenga? Oui, ce sont de places sataniques. Quand batubazo mata pour na kopesa nga nzambe gloire, et ça dans le monde à ténèbres bazo s'organiser pour ba étouffer bango. Parce que bango ba na posa ba tonu sa ba poche, mais batonga nzambe na zo lingana salela ngolu, bango ba kolinga ba étouffer bango. Et c'est là que le Seigneur me dit okoki ko tikate musalonga na pesio. Yebi sa peuple na ngai. Tango ekoki ke nganzambe na kokisa mukanda na Esther 2. Nga l'Éternel na lingina réalisé prophétie na ngai na kati ya mboka Congo. Na yo komona molimo na nzambe ameminga susu na dimension mususu nde na zomona arrivé ya roi na moni délégation ya ba combattants. Je vous salue tous les combattants là vous êtes. N'avez bozo bunda pona mboka oyo bino boyo sala musala oza physique et spirituel parce qu'il y a tant de chrétiens parmi vous et na moni délégation ya ba combattants bazo kota ba memi ndeko na biso moko na chipoi bazo kota na ye na moni ba fanfare ezobeta et na moni gloire ezala ki makasi. Le Seigneur me dit soki bo persévérer tala makamuna zo bongisa na mboka na bino. Le Seigneur ayibisinga et loko nganzambe na zo bongisa yango bazo bongisa. Mais bino botikate yebi saba inoso bazo luka ngai pona mboka na bino bo continuer nazana bino ensemble. Na kokokisa makambo ya minene oyo boko tikalaka kondimate. Ezana batu bazo limate ke nganzambe na kosala mabikamwa na mboka Kongo. Bazo baki Kongo ko kufa boye. Ndeko yo mtozola ke na mboka na yo nzambe alimbisa yo Kongo ko bonga. Na zo bisolo ko moko ngai le prophète Josué Mankumbani na décida que na tiko sambela pona mboka oyo mais l'Éternel aibisinga na kokyo tikate. Tozongi pona koyebisa peuple congolais, tozali peuple élu de l'Éternel. Congo est un beau kanzambe. Yango na koloba que le Seigneur alimbisa ndeko ba ki Congo la tamo kwa kokota lola de yenda okindeli fait le fa confesser bien parce que au Congo il y a des réserves de l'Éternel. Oyo nzambe yemo kwa zobe tiratura sotambula na bango. Amen. Je ne crois pas à la condimate mboko lokola Congo salatana eli moko te nzamba yebi. Ça c'est archi faux. Pona yoka quand même basali monsieur nzamba tourner soki na Congo ba tanga ba pasteur ko tanga abiki ba pasteur bazate zaka kaye. Là ça me fait mal. Et ça ba pasteur yo yebite nzambe nda yebi nombre de pasteurs abeti la kato les abiso te ko yeba bango ya tant de serviteurs. Ngaso batunga ba ke basali noso oyo bazo luka nzambe, il y a des serviteurs connus par Dieu lui-même. Nzambe mta confirma ka basali na ye. Parce que bato bazo se qualifier bango bana posa batsa bango misu na pouvoir parce que de posa nango ezali baba lola regarde pas na bango mais il y a des hommes de Dieu que Dieu connaît na Congo bazo luka nzambe dans le vrai bazo sala musala nzambe na kati ya bosolo. Voilà pourquoi le Seigneur me dit na yebisa peuple congolais ba oyo nyonso bazo profiter na bomengo ya peuple azo souffrir bazo tonisa ba poche na bango na bozu ya Congo. Nzambe alobi na biso ke tango ezokoka que le Seigneur alingi asili sa marque ya reine wana parce que tango ya reine abo nzambe koya pour que peuple congolais a vivre na kimia bisika tozali na ba compagnie na ba entreprise na ba banque wa to commission lokola ba bien na biso privé. L'Éternel a bisinga ngonga ezokoka yango nzambe a bisinga na bisande konyoso. Il y a un moment dans le livre Esther et ça là qui na ennemi moko na kombo ya Naman. Naman cherchait comment humilier Mardoché, mais le Seigneur oyo azan nzambe a confusion a telema. Abongisi ekulusu po abaka Mardoché na ekulusu. Mais tel que Mardoché azalaki hébreu, yoka mwasi ya Naman a rappelé Mardoché et a rappelé Naman. Alobi omoni muto zobundisa na soki aza hébreu olonga eti. Pourquoi? Parce que la femme reconnaissait la grâce des Hébreux. Le lendemain, on a suivi ça, tous les Congolais ont ennemi à progrès à Congolais. Peuple Zobundisa, ceux qui sont Congolais, au Tsolonga Bisoté. Le loi de 100 000 $, 100 milliards, au tien à poche, na yo Congo aussi la pour Congo les richesses. Nzambe a bomba bomengo. Mais conseil na kopé sa biso, to se dénoncer na mabé na biso. Parce que tango ezoko ka ke Nzambe alingi akoti sa roi o yazo bongisa na gloire na mboka. Il y a des choses que salam to komona makambo ebeli
nzambe apambola bakonzi na biso ya mboka oyo bazosala na kati ya motema moko bazosoutenir mboka oyo e ndenge ezoko avance. Nzambe apambola notre président en place misala azosala ezomonana mais tozobondela nzambe ke congolais a retrouvé bonheur na ye, congolais asepela na bisika oyo nzambe abongisaki richesse nezali a vivre yango a palper yango parce que l'amour de Dieu est au Congo. Et voilà pourquoi le Seigneur a soutenu sa puissance ma bombe mi ya mboka Congo et pour na koyebisa na peuple congolais tango ezokoka ngongo tango ezobeta ezali toujours na calendrier ya nzambe muta koyeba te mais nzambe moko ayele. Voilà pourquoi Dieu révèle des secrets na kati ya mboka na biso. Nzambe apambola ba inonso bandimaka l'onction des patriarches de ce pays comme Kimbangu et Adin Abana. Nzambe apambola ba inonso oyo ba mesana pour soutenir basali ya nzambe malgré la faiblesse na bango na ba prière mais ba o ba insultaka te ba jujaka te parce que comme on a d'autres personnes batele makawana pona koyeba kofinga basali ya nzambe. Bien aimé mutaza mosanto azate soki omoni mabe mpo basala nzambe vaut mieux garder foi na yo mais soutenir bango na ba prière parce que toza bato toza na ba désir mosala nzambe akozanga mbongo afutela mwana classe akosenga mondimi kobetali bakutu akozanga mbongo akofutela ndako asenga mondimi kobetali bakutu parce qu'il y a tant de serviteurs qui tozo travailler na temps plein na mosala nzambe soki biso tu tokoyeba ta bosalaka na banki tangi tokoluka nzambe yango moni ke église ya suna puissance te parce que biso tu tokomi koluka mosala ya leta mosala nzambe wana tango otaki kotanga bible to tango koluka mission te et bino be bandimi moyen pour so ba solution zate tango moni mosala nzambe asali loko betso libaku luka nzambe ayokela imawa c'est très important. Voilà pourquoi le Seigneur m'a envoyé bosso na bino. Bien aimé, nous sommes là pour vous. Benga sobi musa nzambe ayambite komela ya taso kamona ko répondre parce que tozo et tozana baka ebile to gera kaba église to gera kaba problème ba na cause na sujet de komoko na côté na ngo prière yo yebite tango so benga ngo zwinga te peut-être na retraite pour na problème de comme susu abenga ta vayo yango tozalaka motema kokita parce que oyo bazalaka na patience ndenge bilobi muta persévéraka ndazwaka couronne soko bengi musala nzambe biso tosalaka miracle de somo santa mission pesa ko na miracle là eza facile à kolobela mais c'est Jésus-Christ qui opère le miracle. La Bible dit celui qui invoquera le nom du Seigneur il sera sauvé, il sera même délivré. Pour mon miracle il faut te mettre la Yesu Masia biso tozaba canal oyo tokosala ke Yesu ayoko na lombamo parce que biso to ana clé Yesu apesaki clé na fulu nyonso na kete apesaki ba ekolo biso ne tozana clé ya kobelela nzambe longo na yo ko mona miracle. Voilà pourquoi tozala ka wana liboso na bino ko orienter bino ko sala bino oyo ezali important. Voilà nzambe apambola biso wana question botuna ki biso message oyo yaki nango pona libota nzambe avant to chiter. Nzambe azwa lokumu. En tout cas, merci beaucoup. Merci mon sal Nzambe. Le message est trop profond. Et merci à vous aussi, notre chers téléspectateurs, les amoureux de la grande chaîne IHP Média, les amoureux de Jésus-Christ. Merci à vous. Et nous sommes arrivés déjà vers la fin de cette émission. Et l'homme de Dieu vient vraiment de nous expliquer, en tout cas, tu peux expliquer Misso trop clair. Il était trop clair. Mais Papa Bosunga, Bissopi, ceux qui Koko Somoro ezali na makambo ezai ya privé ya binomoko boye kola koyebisa bana nzambe ko boye kola koyebisa biso ki en tout cas naza na posa boye pona sana ngobo et non toujours au nom de Dieu parce que muto pesa abangi bo biki nzambe e musungu oya kosunga yo e ozana ndenge mususu et aux amants malamu ke to beta mabako na ndenge mo soki to lobi mabe nde to mesa ko loba to zali parfaité. Tous abattus, tout en étant humain, écrivez-nous, nos numéros sont affichés. Si vous voulez entrer en contact avec le prophète Josué Makumban, là on a écrit invité, prophète Josué. Son numéro est affiché là et vous allez directement entrer en contact avec lui. Merci à vous tous, merci à mon groupe WhatsApp, et les adorateurs du Christ, qui est géré par la prophétesse Deborah. En tout cas, merci à vous, Maman Deborah, Niembo, Nzamba Pambola Bino. Merci Naba, évangéliste Patrick. Merci beaucoup à Maman GH et à Papa Osé Amani. Merci à toute la famille Mwamba. Merci beaucoup à toute la famille Ilonga depuis le Canada, à ma maman aussi Kapinga depuis le Canada, en tout cas à ma tante chérie, que Dieu vous bénisse, Bernadette Kapinga. Papa, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot
de la faire par rapport à cette émission. Le Banga Soukezali, soutenons-nous, peuple congolais, et soyez unis. Satana disrait bissoté, ce que mon Moussal Mokan Zamba Betsako Libaku, au nom de tous les serviteurs, Boulim Bissaniso, tous abattus. Et n'oublie pas qu'il y a l'insu de l'Éternel, ainsi par l'homme de Dieu. Et Moussal Nzamba Bissou, le Camboya, le Kinzambe, Koto Saya, les miracles. Voilà. Et nous sommes là pour vous. Le Seigneur, ce qu'a zongi te remona na mikolo mususu pour continuer pour le message aux alliés. Tozongi sou na makasi nous pour parler le Congo. Ba combattant nous sont na pesi nombote comme on dit ba wario. To pesi nombote tous les combattants. Tolinga kabino nous sommes là pour vous to soutenir bino. Malgré les révélations to la kabino kola lo bibo zonga et to suka ona te to kimaka na lusambo pona ko sambela pona bino. Parce qu'on a des familles partout, boza ba famille na biso, ceux qui biso tout de sami na Congo awa to zanga ta musu sapata ko lata lobi. Amen. Voilà to sala Congo ko katsate so to pesi mitolo baka po yo ka ke nzamba zoloba azo prévenir bino. Na boza la mtema ko kita na ebike to zo koma na suka même ya ba pandémie o te emeli biso comme le Seigneur m'a dit, nous pepe zo koma na suka zolika. Na to soutenir le deux frères que le Seigneur m'a révélé, moko ya katia politique et moko ya ba mission chrétienne, mon pepe oyo et le kanzamba protéger bango. Voilà pourquoi tout le bien merci na bainos balingaka ko pesa biso conseil soko bengi biso pesa biso conseil na remarque par rapport à tout ça la émission et kozala bien que oye ba ko finga parce que yo posa mo santu te ma bébé lo sala yeso finga otalimisa. Amen. Donc c'est très important. Nzamba pambola bainos balingaka biso na o balingaka biso te nzamba pambola bino to pesa bino mbote atos ennemis yo yebi ozaka na ennemi combien mais kokufa na ngote obongola mutema yeso ana posala. Na yike mikolo koya to kokutana na pesi mbote na bainyoso oyo bazali banda mboka pe na Congo to pesi mbote na bainyoso babengaka pe o babengaka te otala biso nano benga te na to pesi mbote na yike avec le temps to kozwa te ko solola nzamba pambola bainyoso basalaka na EHP Media chaîne oyo to lingaka mingi nzamba matisango ekoma mes salutations à ma maman maman Dorcas que le Seigneur te bénisse depuis Allemagne. Papa Robert, partout Bozali, Boza et Bélé, tu peux passer sur le mot de Temenalinga Kabino, Nabos na Kabinote, Naba prière, Naba. Merci. Nzambe Apambola Bine, Tokoku Tarakami Kolmusu, vraiment. Merci beaucoup, merci en tout cas. Otika ete kimia nzambe eza na bon molina moko na moko et émission oyo ndenge na loba ki na bandeli ete et tala ya ngotia konzima liboso et vous allez voir à combien Dieu va agir dans votre vie. Papa to bandaki na nzambe solo succès en losambo roza malon mingi. Nzambe ya Bible ubikisi ya bokono. Ba bazobela na pays nyonso bazali ba expérimenter puissance à travers émission. Kausa mitema wezo kaki pesa kimia zongisa ba kauka ki ba bazoluka mikanda pesa bango que la grâce et la puissance l'onction etambola na bisonza mutuno so kolanda émission oyo à mettre misala en pratique assembler nkolo tika bolla moneza la partage mai obandaki na biso comme na biso na suka nkembo ne sezongi na yo obamboli biso bisika tout okozala nzambe batla ba nyonso zotalisa biso oyo bazali boso ba danger tika o protéger bango dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth ndeto bondeli amen. Amen. En tout cas, et ne regardez pas seulement partager message oyo et yope oyo tala kaka maintenant nous ozali kaboya ko s'abonner. Abonnez-vous dans votre chaîne EHP Media, la chaîne qui nous édifie et après avoir vous abonné et allez là où il y a la cloche pour ne rien manquer des notifications. Merci et shalom à tous les hommes de Dieu qui nous soutiennent dans la prière. Merci à Papa Samuel Lukaou, merci à Pasteur Frédéric Kalamba, merci à Prophète Jonathan Mugisho, merci à tous les serviteurs de Dieu, le pasteur Ogi Longa depuis Canada, merci à toute la famille Longa, Zambé Azana Binoto Kutani Mikolo Zali Koya et Soki Yesu Azongina Nute. Au revoir. EHP Media, la chaîne qui vous édifie.